Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, Mandekonanga. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue, Balantina Biso et Yasika, Yachen Nabiso et NSNM officiel. Pourquoi Bino, pourquoi pas Bino Yakala, NSNM officiel, je souhaite Bino Kaba bienvenue et surtout de partout où vous nous suivez. Bozaba bienvenue dans la chaîne Abiso, dans le système propre, dans le système Bananza Mekane Zalaka. NSNM officiel, azo souhaité binoka ba bienvenue. Bandeko nanga kaka ndenge na ebisa bino ke biso to yaka pamba pamba te soki boyo ki to ko momone biso cela veut dire que ya koloba ezali. Alors nous voici encore une fois na dossier ya Robinho Mundimbu bandeko nanga ebele ba juger Robinho Mundimbu ba lobino Robinho Mundimbu azongi abongisi na faire gola parce que akendaki pas fali. Asenye fit amoni fali aboyi raison pour laquelle abongisi na faire gola pour que faire gola pesa vite featuring bato ebele ba juger na ba internet makasi concernant situation wana dossier wana ebele soki na lobi ebele donc eza ebele mais surtout to mona ki na ba réseau ba salaki ba live Robinho Mundimbu azoluka live azoluka fit ye wana ki pa fali aboyi ko pesa fit siko ayeke kobongisa na faire gola pour que faire gola ya pesa fit. Pourquoi azoboya ko évoluer ye mon côté azolinga kaka ba fit fit c'est comme maye wapi ba ebele ba critiquer Robinho Mundimbu. Comme je vous ai toujours dit bandiko nanga biso tolukaka réalité tolukaka réalité a eloko tozuma ba information moko eza correct pour que to yango epa na bino. Alors nous voici bandeko nanga epa na bino na ba information moko correct. Quand on a vu Sabino biso to aka finga batote to aka ko créer likambo te to luka ba ko ba information moko eza correct c'est puis to memi yango epa na bino. Alors to ye lisusu bandeko na ngai na audio ya Robinho Mundimbu ndenge ye moko azo expliquer clairement bandeko na ngai comme je viens de le dire clairement situation en ezalaki wana. Alors bandeko na nga ndenge ezalaka na ninga koloba ebele te na otiela bino audio boyoka Robinho Mundimbu ndenge ye moko ako s'expliquer et par après je vais vous revenir en analyse kaka ndenge ezalaka na ningi koloba ebele pour le moment te toyoka Mundimbu après je vais vous revenir en analyse kaka ndenge ezalaka. Alors avant na tia moi analyse j'aimerais un peu ko rappeler baoyo balanzi na biso ya sika si c'est toute la première fois tout comme balana liboso et Olanda chaîne na biso NSNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Bandeko nanga abonnez-vous massivement et surtout bobo sanaka pete ko cliquer na ngonga notification comme je vous ai toujours dit que ngonga notification ezalaka malamu pour à chaque fois que NSNM officiel ako panda ko publier ba vidéo sikabo za la notifier. Alors bandeko nanga sans plus tarder toyoka Robinho Mundimbu et puis je vous reviens juste après pour l'analyse. Na yemba na vie nanga Fali papa. voilà D'accord. ngaka vanga que d'ailleurs yaza na fungola soki na tuti na ye Il fungula ba horizon mususu. Très bien. Très bien. Et surtout vieux ebi que vieux mema petit na mutema ngape na mema vieux na mutema Moni ba meko mato donc maka. Ubanda ko me mato. Te na ko mema e kaka na ko lemba ete na ndenge na forme tout na ko mema e kaka na mutema na ko lemba ka ete Parce est-ce que ça comment forme pour renouer to ko zongi sa encore la subaki no ngava na vena. Moni balobaka temps le temps et l'accès ba vrai visage à bato tant et bon ça rappelle makam ouais tant baby saka et bon ça rappelle et l'accès rappelle ba vrai bilong ya bato donc makam on a tika temps à gérer Temps le temps et gérant avec le temps pour comprendre on a compris que na mona kaka donc azaki na amour wana volontaire ko sala na makam yemba nanga nzembo azali pena na amour wana mais amour boye moni ba vie na biso ka baseli o zomona
bapesa biso image ya bato awenge mwa ndenge ke bato wana bawenge bazalaka baingra bato wana omoni vie mpe akokoma mpe na mwa méfiance moko boye ocomprendre nga na comprenaka ye quoi donc epuis yebi kaka azoki mpe mwa trop na bapolémique na baingratitude moto azoka trop na baingratitude ya bato akoma omona partout même moi je vécu ça kanisa ata mosusu soki ayembi na nga après wana nakobaluka nakokoma kofinga donc monike ti lelo tozwi baguerre ya bathéâtre de gymnase ntango nabeta concert na nga théâtre de gymnase baguerre ya ndenge moke te nasali guerre na nga na bato na ye nasali guerre na ye te na garde toujours respect wana oyo nazalaka nango mpo na ye quoi donc nakoki jamais en aucun jour kolekana na se permettre nga naleka na télévision na manquer respect jamais de la vie pour mais soki bato ne baleki na télévision bamanke nga respect nakomanke bango ezala nayebi te soki natia nani quoi nayebi te quoi à part ye mpo nga nayebi nde ye le reste na ye koyeba bango na nsima na ye donc moto nyonso nayeba ye na nsima na ye amanke nga respect ezala moto yango oza nani otindaki bato bamanke nga respect nga mpe nakoyela yo nakomanke yo ya ndenge mpenza mpe okoregrete kua bazomanke yo sikoyo na mwana basoldat okoimagine mwana mbila ndeko na nga j'espère très bien biso tu toyoki Robinho Mundimbu moto ya okoboma ngai nzembo wana naserapeli yango tobinaki yango fort. Alors toyoki très bien ndenge auti s'expliquer awa ebele bajuge ye non akomi kofinga Fally Ipupa pour que abongisi parce que plutôt abongisi na Ferregola siko alingi lisusu fit na Fally Ipupa te siko akomi olinga fit na Ferregola. Photo eba bandeko nanga, tout ça ce sont des légendes. Il vient de l'expliquer là bandeko nanga clairement et surtout a expliqué en gros très bien lobi vio naza viennaie parce que na bandeli relation moko ya bien zaki wana so il fallait aller ki na ba internet aba o petit nanga mudimps kandenge mo ay benga bandeko nanga abenga ndeni mudimps ndende nini biso tout yo kaka ba sikoyo e comme so ki aleki ata na ba internet abenga ka ete atiaka mwa soki baposer question na esquiva kango bon ngalo kyoshi a ko juger était il connaît lui-même la raison pour laquelle azo salango lisusu te. Alors ebele bakomi oloba ebele bakomi bandeko na ngai ko juger Robinho Mundimbu. Oh pourquoi Robinho Mundimbu ake kosala biloko bongo bandeko na nga yango réalité. Robinho Mundimbu atikali na ye kaka petit frère a Fally Ipupa. Atikali kaka petit a Fally Ipupa kaka ndenge moko oti koloba na fit akoluka ngo kaka kolemba na ete akoluka ngo na bandenge nyonso azwa fit wana parce que ayebi raison pour laquelle alingaka kosala fit na Fally Ipupa bandeko na ngai. Donc biloko wana balezondi wana tolandela ngo te bandeko na nga s'il vous plaît parce qu'il vient de l'expliquer mais eza point moko boko boye esalinga bien fort eza eloko alobi ke akoki ko jamais manquer respect Fally Ipupa mais soki na entourage à Fally Ipupa bien mutu mo boya kota Fally Ipupa manquer ye là il a le droit mais pour Fally Ipupa il peut jamais se permettre à marquer Fally Ipupa respect na ba internet donc Fally Ipupa tikali vie na ye donc akoki kosala yango te mais soki mutu kingani na sima Fally Ipupa e ko manquer ye alors ako hésiter na ete kozongisa ba manquement kozongisa ba mafinga parce qu'il a bien dit c'est là biso nyonso toyoki yango c'est tampé ça. Alors totika ko juger ye Ferregola yemoko le padre Fally Ipupa bango tu ba yaya na ye na musique pe na âge ba yaya na ye babandi ga mwana kala. Alors eza lo moko te o ekoya ba créer moi polémique soki lelo azongi pe pas Ferregola asengi pardon babongisi na ndenge moi bien eza kaka bien parce que l'union fait la force bandeko na ngai ce qui est comme moi
ba parti pris o mutu na o ba solo la kate bandeko na ngai c'est wana nde etiaka faiblesse mais soki unité wana eza wana ça fait la force bandeko na ngai c'est pas parce que ake pa fali gola parce que akendaki amekaki fitienge pa fali poupe simbi te nde azongi pa fali gola c'est même pas ça bandeko na ngai la réalité eza ke alingi na ye la peu donc qui est très bien bandeko na ngai et puis alobi na ye ki akolemba te kolandela featuring moko biso tokoki comprendre yango te mais ye en tant qu'artiste ayebi yango ayebi la raison pour laquelle azoluka fita fali poupa tout comme si ok azolunga ngo na faire rigola ça lui concerne que lui mais pour le moment toyoki est très bien le biki azoluka featuring wana na fali poupa parce qu'il connaît la raison pour laquelle alors to juger te bandeko na ngai surtout to juger te hein parce que belé baluka oyo la depo bandola ndela fit muto azoboya na etika bandeko na ngai photo ebake mutu na mutu asanga ndenge nde adirijaka bilo na ye bobi omundi musi un artiste aza na bafa na ye ebele asali ebele na mboka na musique ya mboka na biso alors soki azolemba te koluka featuring epa fali poupa il connaît la raison pour laquelle il est en train de faire cela hein bandeko na ngai c'est pas pour rien moko biso tozala matoi te tout comme miso te ya ba artiste pour que to comprendre eloko wana kaka nde il vient de l'expliquer que fali poupa zanzela c'est tout à fait correct hein c'est tout à fait correct alobi ya lukuta te eza ya solo azanzela baza baviele bayaya na ye bandiki ye mwana kala donc aza na posa ya lumière wana o banglais baloba light wana bandeko na ngai pourquoi kojuge ye soki asali featuring aza artiste ya mboka aske azolukela featuring wana epa moto ya libanda te aza fali poupa c'est un congolais comme lui donc c'est tout à fait normal eloko wana tolingaki totia ata mwa bapolémique soki ezalaki artiste moboye ya libanda ya bamboka mosusu ozolandela featuring artiste ya mboka mosusu azoboya totikela temps kaka ndenge yo moko alobi totikela temps peut-être azala na vision na ye makasi mpo na featuring wana aza na bilo moko apreparaka ekoexplosaka toyebi yango te parce que c'est lui-même qui planifie ces choses bandeko pourquoi komata na ba live à internet ko juger ye bandeko na ngai elo wana eza ya bien te s'il vous plaît totika yango c'est pas bien bandeko na ngai c'est pas bien topesa ye force ceux qui olingi na yo te kopesa ye force tu n'es pas obligé moi je vous ai toujours dit ça bandeko na ngai ceux qui oza fan ya artiste mo boye te donc t'es pas obligé akoya kotia moi avis na yo koya ko juger ye tu n'es pas obligé c'est simple mutu na mutu aza na choix na ye soki yo oponi na yo non nga leader na nga nalinga mizika moto kingani mata na ba live na yo loba biloko wana oyo ya mutu oyo olingi bato oyo olingi te donc tikela bango basala vie na bango c'est si simple c'est très simple bandeko na ngai alors kobino mundimbu aza na baplan na ye mpona baoyo bayaki akotia bapolémique moko boye oyo bazali ata balandelaki situation te j'espère awa bozwi sikoyo confirmation alors beau juger les sous-chautés il a bien dit il a bien expliqué projet biloko eza wana mais ce qui est vrai à reconnaître moi que na ebandeli relation moko bien ezaki wana mais pour le moment relation eza moi et bien lokola na ebandeli te donc bazana ba biloko moko boye ezosenga ba fixer yango et puis relation ekozonga eloko mopesi monga mawa fort eza eloko wana lobi ke peut-être featuring wana via azoboya eza ba ingratitude ya sur le Oscar mo alikaka na ba internet alobaka ke bana wenge bazana ba ingratitude fort donc ba reconnaîtraka te peut-être nde eloko ezosala ke fali po paso hésiter kopesa ye featuring wanga ke lobi peut-être akoleka abando finga ye donc ezelo moko ndenge azo expliquer ezopesa pe mawa bandeko na ngai pourquoi toyokela ye pa mawa wana s'il vous plaît ko juger ye te parce que na ndenge azo expliquer donc a vraiment besoin na featuring wana a vraiment besoin na featuring wana alors s'il vous plaît totika ko juger ye soki il insiste na marque oyo donc il connaît la raison pour laquelle aza na posa yango donc ba warrior bo se manifester moi na ba commentaire
bosenga moi papa, bosenga moi leader, yo mo ninga bobenga rae Mobutu. Apesa moi petit na ye, leki na ye featuring wana. Je suis sûr que ça là est du bien, s'il vous plaît, na système moko ya propre, na système moko ya kitoko, s'il vous plaît. Alors, moi je pense que siko bozui réponse au bando luka, botika siko ba biloko wana ba polémique wana botiela Robinho Mundimbo ya pamba. Siko bozui solution. Bozui réponse à biloko bando luka, s'il vous plaît bande kolanga, to juger été quand na lo baké, aza eloko azo luka, soki azu yango akoluka lo mususu akosala, c'est si simple, bande kolanga na système moko ya propre. Kaka ndenge ezalaka bandeko langa ya une chose dans la lingara nde to sala mwa ba analyse na pesa na profiter moi ta une minute à conseil, pourquoi pas bandeko langa na mokili oto vivaka balobaki la patience paye kaka ndenge na ndenge ya Robinho Mundimbo azo patienter ayebi na yeke eloko a bien koya moko biloko mosusu esengaka temps ko se précipiter ye akoki kozwa eloko bandoluka mais ya bien te soki oza patient okozwa ya bien. Donc na vie oto vivra bandeko na ngai faut toyeba kozala patient ko supportaka ba moment mosusu tolekaka na vie ya moko moni vraiment eza ebele na okoka te kosala ta boye na meka boye ezosimba te moko eza Zambe azo planifier ya bien ya mamunene ke oyo yo ozoluka. Donc zala patient ya bien zoya kaka ndenge ye moko Mudimbo azo patienter ayebi ke ta ekoya fali pupa wana peu importe l'histoire oyo eza entre bango ayebi ke wana vie na nga akofongola kaka motema akopesa chance na soki apesi chance moi je suis sûr que bo rwanda kozala bombe tala kaka énergie ya Robinho Mundimbo na énergie ya fali pupa esangani bandeko na ngai donc tolelango fort. Alors pour le moment biso tozalaka patient jusqu'à ce que ekosimba bandeko nanga. Comme je vous ai toujours dit que nga na lingaka to solo la boema botiama ba commentaire espace à commentaire wana ezalaka botia moi bino pe ba avis na bino soki to sala ba vidéo boye to sala ba partage na biso ba analyse na biso bandeko nanga bino nde boyoka biso. Alors biso tokoyoka bino nde nini eza na place wana commentaire otie ma commentaire na yo wana biso pe toyoki yo ekosala biso elengi na système moko ya bien ekosala biso bien osala botia ma commentaire ba commentaire ba vie na bino na ba analyse oto sala ekosala biso bien na système moko ya propre bandeko nanga. Comme je vous ai toujours dit, j'aimerais aussi profiter ya ko rappeler ba oyo balandi na biso ya sika. Si c'est toute ta première fois tout comme malana ya liboso ya kolanda chaîne na biso NSNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement bandeko na ngai. Tango bosa bonaka pe bobosa na kapete ko cliquer na ngonga notification. Comme je vous ai toujours dit que malamu ya ngonga notification ezalaka à chaque fois que NSNM officiel a kobando publier vidéo ya sika bozala notifié na système moko ya propre. Alors s'il vous plaît bandeko langa abonnez-vous massivement bo cliquer pe na ngonga notification et kosala biso malamu makasi na système moko ya propre. Alors voilà bandeko langa kaka ndenge ezalaka. Comme je vous ai toujours dit que bandaka pe esilaka. Nous voici à la fin ya partage na biso. Merci beaucoup pour na bino bozwakata bino kolanda chaîne na biso. Et ça la biso bien na système moko ya propre. Merci encore une fois kozwakata ya bino ko réagiraka et ça la biso bien. Merci bandeko langa. J'espère très bien que vous avez décidé car pas na biso bokozanga décidé comme je l'ai toujours dit. Bye et surtout à la prochaine. Système moko ya propre. Ciao.